doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo. Bomoni binomogo décor. Tozongeli Tour Eiffel na biso oyo ya Paris. Parce que na kisasa tozalaki na Tour Eiffel na biso échangeur ya limité. Cela veut dire que na zongi déjà Paris parce que batumususu babandaki ko comprendre été batumusu babenga bazo kansa nazali kaka na kisasa na sina zonga ki Paris ya une semaine et demie. Donc to zongeli bino awa na kati ya Panama na mboka na biso en attendant to kende lisusu na kisasa na mi-octobre parce que na novembre tozali na masolo oyo ya ba élection donc propagande et bandi na novembre décembre élection janvier proclamation batu oyo ba soi-disant opposant au bazala qui sûreté que Félix Antoine Tshisekedi et loko babosana azali mwana ya papa Tshisekedi azali na makila wana bango bakanisa ki ke akosala glissement mais bayeba ki mabe Félix Antoine Tshisekedi abandoko yebsa bango bandakala bobongama seni pa ebsek bango bobongama babandoko mona neti liseki siko e komi bango pembeni ba misusu ba komi tula mwisi ya zaza donc Fayulu akende akosi batu na moka zongi bozomona soki ngai na tali masola Fayulu oyo kaka Fayulu azali mutu moko boye batu bazalakane pembeni il faut ba yebsa kamela bakisi Fayulu azali bomoni na lakisa bino ba signe clinique ya bipolaire azana kati bomona ta donc lobby boy donc azana monde na ye moko boy mais émission na biso ya lelo ya 5 minutes à lelo tokolobela situation oyo ya Kabund boyebi Kabund azalaki kuna na cour ya cassation pour na jugement na ye boyebi ngai batu balandanga bandakala. Je fais jamais la fine bouche. Je fais pas des émissions pour amadouer les gens. Na salaka émission, na salaka objectif. Na lobaka masolo, na se voilà rapté. Je dis avec véhémence que ngai nazali nasima Félix Antoine Tshisekedi Fati béton. Nazali Fati c'est par conviction. Nazali Fati c'est par conviction. Na korotanga pe masananga Louis Blaise Londolé Lokoy. Yepe azali neti ngai. Naeb sarabino mais néanmoins ceux qui les cambo ezali bien te to lobaka yango na ndenge ya bien na ndenge te ke po to kosa ou bien to pesa batumite ma ya pasi Félix Antoine Tshisekedi batu ba yebi ete ndenge zawana alingaka batu pe balobaka vérité parce que boyebi que Félix Antoine Tshisekedi yemoka loba donc soka kutenika na mutu à comprendre déjà mutu aza flatteur mutu biloba loba mutu boyna boy donc Félix azana eloko wana boyo kabino moko ndenge asa loba ke soka kutenika na mutu à comprendre déjà mutu wana ndenge ni ok donc tant kutenika na kana balobi mutu na osale système le corbeau les renards donc nazo bondele na osale bo après donc na à cause du fromage, na baki fromage, na changé d'esprit, na cause esprit à la musique. Bon, mon ndenge kanamba samboa. Batu bandima kiteke. Donc Félix Antoine akobaka Sénat, baki parlement. Donc en tout cas, makambo o Félix Antoine Tshisekedi asali. Batu ba comprendre que ça fin politicien. Azali penza moi na papa Tshisekedi donc a botama penza na politique akola na yango donc bino moboka Félix Antoine Tshisekedi ndenge explication akutenika na muto donc a comprendre déjà muto na kokumbele bo muto azabo donc Félix Antoine Tshisekedi ndenge to sala émission bo ayebi César Ngadi alobara bo César Ngadi donc il faut yoke passer sur likamboza bien te akoloba bino moko boyoka Félix Antoine Tshisekedi idolo na ndenge azala soki akutenika na muto la première fois a irataka jamais. Restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Et moi, surtout, ce que j'ai comme, je dirais, don, c'est de vite connaître les gens. Quand je connais une personne, j'essaye vraiment de mieux la connaître, de savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Enfin, j'ai toujours eu ce don-là, de très bien connaître les gens. C'est pour ça que beaucoup pensent que je me fais avoir, mais en réalité, non. Parce que
même quand quelqu'un pense qu'il est plus malin, oui, moi je sais qu'il pense ça et je sais à quel moment il va déchanter, quoi. Donc voilà, donc je me trompe rarement, mais je... Bilomo Boki, Félix Antoine Tshisekedi Azan et Loko wana don wana iratarate. Donc vraiment bateau balaba c'est ngadi jalé le bonabo non mutoyo azali contre Félix Antoine Tshisekedi bateau bazali sima fayulu place na bino ezali awate. Bokende sika botala ka émission na bino o balaba n'importe quoi. Donc parce que donc eko comment na epsa bino na ba niveau moko boy moyo wanga nezate. Bomoni bino moko donc no bozwaki émission bomoni makambo Félix Antoine Tshisekedi asali parce que biso tozali batu oyo ya kala toyebi to mona babiloko toza génération mona Félix Antoine Tshisekedi ayebi masolo Mobutu asala ki ne bandele talaka Mobutu donc azui pouvoir bengisi équipe oyo Pelé roi Pelé bandai ko beta Santos ba eko beta na équipe nationale na biso ba beti na banani donc ozo mona ke ba o kaka Pelé roi Pelé bato amona ete ba yana kisasa Félix Antoine Tshisekedi a mona ba James Brown, a mona ba Mohamed Ali, a mona ba Kassam, a mona ba Zouk Machine, a mona ba Jimmy Cliff, yangwana donc loko yo. Donc à quoi ko ratangote francophonie et kokaki ko ratete. Donc parce que boyebi ke bon quand il y a Félix Antoine Tshisekedi et matika ya ko santé yango moni bo opposant ba bandai ko linga jamais Félix Antoine Tshisekedi asala masolo oyo parce que bayeba ke soka sali masolo oyo donc et ko matisaye masolo Congolais lingi sujeté à partir masolo à francophonie yo yé la congolais j'ai akoko soyo na litoi pour na Félix Antoine Tshisekedi. Donc revenons maintenant à notre sujet du jour au bomoni tokolobela dossier oyo ya Kabund mwana Kabund boyebi ke ngai déjà dès le départ nazalaki contre arrestation Kabund. N'explique qui bino pe na ko expliquer sous bino parce que nga na changer langage te. Kabundi photo ye bato mesana ki na ya zalaki côté na biso. A komi susu côté na biso te alongwa côté na biso akoma opposant. Boyoka bien opposant. Donc opposant a koki koloba makamba malamu na pouvoir en place te. Sinon te e ko fula été. Les années en France, par exemple la France, Macron, Azalaki, na Hollande, Tika Hollande, comment on critique Marine Le Pen, est-ce que Marine Le Pen a connu Kondima Macron, Makamba Macron, est-ce que Mélenchon Azali en France a connu Makamba Macron Atama solo, Azali, il y a bien un solo. Biso to sala l'administration, Makamba retraite, Makamba France, Macron Azali na raison, il y a Rosala Makamba à sala retraite, mais Mélenchon a connu Mangote, Marine Le Pen a connu Mangote, c'est ça l'opposition. Donc tout s'attendre était na Kabund a komisa biso po ou bien Andi Malika muna biso a kondimaka jamais. A koloba makambu ya lokutana ni lelo soyi Kabunda bike oh donc pouvoir en place ça ba jusseur mais yé numéro 1 mutaza jusseur parce que azaki la biso yé mo zo to bla pina batazo sala makambu aza jusseur mais ce que Kabundi il faut abeta kaba masasi moko boye donc ça la net marque moko boye mais biso siko il faut to ça na répondant il faut biso to répondre yé yango nanga nazalaki contre na lobby que soki to chi Kabundi na prison tozali ko fula ye tozali ko fula ye parce que ko lobake bakangi ngai parce que na lobaki président de la République ye moko loba na d'autant asala ki tourner na Kasai kuna na loja lobaki na batumo ba ko poser ba question à lobby que il faut au lobby oyokipe mutu oyo azolo ba contraire na yo et puis peuple mutu ako juger na tchela bino moko boyo kandeki président de la République alobaki yango parce que président de la République ye mutu akosi démocratie bo mona kaka ke batu ba bomaka su batute bakanga su batute aner comment ya normal donc alobaki yango azali na expérience makambo opposition ba banda depuis Mobutu opposition tina kanambe opposition ayebi akolinga batu ba opposant ba souffrir te bino moko bolanda. Merci papa. To bunda pona ba congolais bazwa courage ya koloba ba opinion na bango. Merci papa. Na makambo lobi ofingi motote otongi motote o lobi eloko yo liberté ezali kotinda yo loba opinion na yo. Merci papa papa. Mende na kosenga bino be bo respecter be ba opinion ya bato yo bazali kokanisa loba bino te. Yango na mboka itonga makandengo wana. Yo pesi ya yo ba respecter yo. Oyo baza contre yo yo respecter yo lobi ne bon wana be opinion na yo. Sikoyo oya kozala na majorité ndeye wana nde tokolanda. Bilomo botolanda donc président de la République yemoko aloba yango. Mais siko ngai na comprena te justice ndenge nini bakanga Kabundi. Kabundi lelo
premier masolo ni sorti officiel car il y a parti na mbala moko beta ba masolo moko boy masolo nyo suwana ezali ya lukuta mais yezali te ke akoloba makamba bien po na biso nyo surtout akoloba ekozala mabe po na biso akoloba makambo te ke andi mabiso botala makambo Félix Antoine Tshisekedi asali awa oya sali awa wana francophonie ben infrastructure oyo tozu ya standard international biloko tout ba congolais ba sepeli nani angwa kokuki oyo chali baya devant Félix Antoine Tshisekedi na élection oyo a gagné Félix Antoine Tshisekedi azalité même Kabundi azolo ba po aloba parce que azali na kati ya boloko abimi neti ke victime ba kangiye parce que tozali ko bangaye parce que boyena boye na kochela bino boyoka parce que a changé langage a changé langage a koti boloko awumeli so iko un an azoye bakutu te est-ce que Kabundi a changé langage te a durcir sous langage tango azolo ba bakangi na mwasi nanga boyena boye a ko changer langage te parce que tango azana boloko ezo sala neti marque tozo fula ye po na ngai na ko changer kate Kabundi fois bima libanda abimi libanda ya ti libaya na ye soki na élection présidentielle tout à soki a ko gagner Félix Antoine Tshisekedi a ko gagner kayete Félix Antoine Tshisekedi o liaye soki to tiki ekuna to sani to banga ye soki bo tchanga s'en charger na Kabundi de sora lobby to Kabundi sora lobby fo biso to abeti gauche biso to beti droite abeti gauche biso to beti droite ye sora lobby ke gouvernement za ba justice ça le côté to ko prouver que gouvernement zo ça le loko botala baba mama yemo botala babiloko ekoya donc na décembre ba inauguration ko zale belé na cité kaka mama yemo biloko ezali belé ko sala mawa donc Kabundi akoki ko loba kutune azoloba parce que a commis opposant ya pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi akoloba malamu a Félix Antoine Tshisekedi te ba opposant tout bazala ndenga soka lobi malamu na biso donc aza sous opposanté donc tout chaka yekate toko chaye pe kasuka répondre papa biso pe tozongte mais ceux qui tozo chaye na boloko donc tozali ko banga ye au moment où batu mususu kutu baloba ba foma masolo bazali banda batu mususu ba député mususu ba kolongwaka ba kozalaka te bazali banda baloba ba foma masolo bazali banda ne bandeli à pouvoir Félix Antoine Tshisekedi député mora leka kuna aloba que Félix Antoine Tshisekedi asinara ba papier sans yeba makambazo signé donc grave est-ce bakangai azali banda na tchela bino mo bolanda donc il doit y avoir un responsable mais qui est ce responsable? C'est pour ça que moi je continue à penser, honorable président, que le chef de l'État a signé inconsciemment. Il ne s'est pas rendu compte. Bon, il s'est passé des choses assez graves à l'Assemblée, à la séance d'aujourd'hui, parce que d'un côté, on a fustigé les ordonnances du président de la République, et de l'autre, on a entendu des propos assez injurieux à l'endroit du chef de l'État, alors qu'on le dit en coalition. On a entendu un influent membre du FCC insulter le président de la République en le traitant d'inconscient. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se passer dans une Assemblée nationale. Bino Botolanda, Azali Libanda. Bakanga ete bongo Kabundi alo bakambala moko donc biso ba moko to paniquer donc biso to paniquer pendant Kabundi aze le côté a kosala ke le côté tant tozo tike na boloko donc tozali ko pesa ye ba matière tozo pesa matière oyo azo bimisela biso ango donc bo bimisela banda parce que ngana ko regretter que Kabundi soki élection présidentielle eleki abimite donc azo loba bo bimisela banda Kabundi achali baya to kotala soki Félix Antoine Tshisekedi ambalo après francophonie yo cheli ba yo liya do Congolais azoba Kabundi to chaye libanda Kabundi azoloba tropo azali kuna azoloba pamba parce que azali kuna soki lelo azali banda botiki ya sala makambo na ye akosala ke le côté Félix Antoine Tshisekedi muta ko liya ye azali te to marquer pause na biso publicitaire ya ba partenaire na biso restez connectés sur Club Original on revient tout de suite. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété.
De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seul ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala pa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na liso Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça moussikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Attention, attention.
Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Oza na besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o collection ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Maman Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one.
J'ai un but au coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. J'ai un but au coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires au Kaka Boyebi Bolandara. Vraiment, il faut bocha bango maboko. Si qu'on a zali koloba, Kabound a sali prison, a zali kuna na prison. Est-ce que Kabound a changé langage? Pour bon naga qui zo servir n'a rien que tozo foulaye. Tozo foulaye tant qu'on en a prison, azoloba bilobela. Kabound a lobi bobiso tozong senatan. Kabound a lobi bobiso. Est-ce que Kabound penza zali koloba ke Félix Antoine Tshisekedi azo sala musala mokote na mboka Congo, est-ce que ça livre? Et ça vrai mais il y a koloba ndeko na koloba te ke Félix Antoine Tshisekedi azo sala makama malam akoloba kangote il faut lobaka ke azo sala makama mabe akokosela kana biso makama siko biso nde siko il faut to répondre kaye tiko tak tata biso pe tozongisi mais ceux qui siko yo tozo ko kangaye na boloko ezane dike tozali ko benga ye tozali ko banga ye. Donc, naturellement, binoka extrême ok, il y a devant cour, il y a cassation, makambo à lobby. Beaucoup monde a coutu, a commis coutu que le basusu, makambazo profiter parce que tu PC matière comme le bakanga moi sinanga. Est-ce que bon a kopesa kaka par exemple à ma besiko et fabi malibanda sala makambo a lingi soga ngocha libaya total et soga ozwa parce que mutu mon côté ako zwa na élection présidentielle o ya kolia Félix Antoine Tshisekedi azate batutu bako liama. Bako liama bilo moboka Kabound na cour à cassation langage oiseau technique donc liboso que c'est malade parce que au monique azana boloko tango abimi akolobaka ya bakainga pour rien basalinga boy basalinga bo do abimi est victime kotika yeto mesana na langage wana Félix Antoine Tshisekedi a loba ye moroke bakoki ko kanga mutute pour na critique okoki ko critiquer pouvoir ma beso qui nini kofinga est-ce que Kabound a kofinga maman Marthe Kabound a kofinga papa Tshisekedi ti a kominde ngwana pour na idepes donc azali na respect Kabound du coup to ko manquete et puis biso to ko banga Kabound te fabima to liaye libanda ti élection présidentielle to ta ndenga ko katana bino moboka langage na donc restez connectés sur Club Original on revient tout de suite au peuple de tout mettre en œuvre pour que M. Tshisekedi soit mis de côté aux prochaines élections parce que je considère que le pays court un danger avec lui à la tête du pays. Les dangers, peut-être, mais les dangers, c'est lesquels? Le danger, c'est la misère du peuple. Le danger, c'est l'insécurité à l'est du pays. Mais les dangers, c'est l'insécurité ici, le banditisme urbain, les enlèvements. Les dangers, c'est l'absence d'un programme social cohérent. Les dangers, c'est l'absence d'un programme clair au sommet de l'État. Tout est fait c'est essai-erreur. Mais c'est ça le danger. Vous pensez que le danger c'est quoi, monsieur le ministère public? C'est ça le danger. Alors je considère que parce que le pays court un danger, j'appelle le peuple à ne plus voter pour M. Tshisekedi et à tout mettre en œuvre pour que celui-là ne soit pas la tête du pays. C'est ce que cette phrase voudrait dire tout simplement. Et je suis en droit de le dire. Je me répéterai chaque fois que je prendrai la parole, que le ministère public doit comprendre que je me suis exprimé comme un monsieur qui criait dans la rue. Non, je me suis exprimé comme candidat président de la République. Je me suis exprimé comme président d'un parti politique de l'opposition. Je me suis exprimé comme un député national. Parce que nous avons, ce que j'ai dit contre lui, son père, le père du chef de l'État, l'a dit contre lui. Il a dit contre Kabila, contre Kabila. Lui-même a même dit un jour que Mobutu était fou. Parce qu'on avait empêché que le docteur Etienne Tshisekedi d'embarquer. Vous vous souvenez là, Mobutu c'était un fou. Mobutu ne l'avait pas arrêté. Mais moi, mon épouse a été même arrêtée et condamnée. Pour le fait que moi j'ai commis, mon épouse a été condamnée. Vous voyez l'ampleur que prend ces dossiers.
Mais maman n'avait jamais été arrêtée par les équipes. L'actuelle première dame n'avait jamais été arrêtée par Kabila. À l'époque de Kabila, Kabila n'avait jamais arrêté ma femme. Mais nous avons dit plus pire que ça. Mais cette fois-ci, ma femme a été condamnée. Binomo Boitolanda, donc prison et salé loko moroté. Échanger été. Tout peut se goûter ba matière pour bima victime ba kanginga pour rien. Donc boti kaye li banda justice to sengi kabunde abima acha libaya na ye na présence parce que ko chite babanga kingai parce que bazoiba aya to imesana na ye kabunde azali opposant akokosi la biso makambu akoloba n'importe quoi pour efulaye. Parce que yezo lobani yekuta za mal place parce que azaki na biso azalaki na biso lobaka ana azalaki na bango parce que tant on a moni makambezo simbate na tiki bon azobeta ba masasi moko na ndenga fo mais biso faut to répliquer ceux qui boko kate bo pesa ngai na ko zozongi sela yeba masolo parce que kabundi akosokate parce que azalaki na biso soka azalaki na biso kute akogelo bazalaki na biso akoki ko lobe lo côté. Et puis bon mesana na ye kabundi azasu na biso te akomi opposant to marqué post total bana mboka bana mboka makamba bazali ko sala bana mboka ebele ya bazali na France awa bakoya na mboka pona ko sala makamba sala ka nazola sabino mascotte de Catalas o boyebi ke ndulisa danger abimaki ayeko contrer ko fait le midi na période de Mobutu. Donc moi na montikil bo yoka musala siko akoma ko sala na ba musée ezali masolo ko sakanate bo yoka vraiment donc aza ata na problème moko te na expression française bolanda mascotte de Catalas masolo akoma ko sala awa na poto ezali elengis. C'est le Congo qui gagne, c'est Montikil qui gagne. On se souviendra de Voltaire quand même. On emmènera 3 mois après en deuxième position. Et la liste va se poursuivre. À partir de ce texte révolutionnaire, il faudra simplement comprendre que ce lieu est au cœur des enjeux, en tout cas politiques. Et cela va se vérifier tout le long du 19e siècle. Le statut de ce bâtiment sera tout le temps bousculé. Au gré des régimes politiques qui vont se succéder, ce lieu va toujours incarner l'image de la politique en place. Tenez, au Premier Empire, Napoléon Ier qui arrive, qui trouve que depuis la Révolution, ce bâtiment, l'Église était chassée dans ce bâtiment. Mais comme lui, Napoléon, voulait calmer la tension qu'il y avait entre l'Église et la République française, il avait envoyé l'abbé Caprara pour aller négocier le concordat à Rome, et que le concordat était un accord pour calmer toutes ces tensions. Mais on n'a pas été étonné, après la signature du concordat, de voir l'Église revenir dans ce bâtiment, sur cette partie, cohabiter quand même avec le culte des grands hommes qu'il garde quand même dans la crypte. Mais pour que la cohabitation soit saine, il va laisser l'entrée principale pour les personnes qui vont prier et va construire le porche oriental pour continuer le culte des grands hommes. Après Napoléon, qu'est-ce qui va arriver? Les frères de Louis XVI qui étaient partis en exil, Louis XVIII, Charles X, qu'est-ce qu'ils vont? Les questions ici de Panthéon, ça va redevenir Église dans sa totalité. Il remet l'Empire, le régime de son oncle, et lui-même va se transformer en Napoléon III. Et le Second Empire va durer encore 18 ans. C'est seulement quand il va être capturé, lui, Napoléon III, à Sedan, le 4 septembre 1870, que les quelques républicains qu'on pouvait encore compter tous les bouts des doigts, et Thiers et Gambetta, lui, va courir sur le parvis de l'hôtel de ville pour dire, attendez, nos parents ne sont pas morts pour rien. D'ailleurs, vous verrez les noms de ses parents dans la crypte à l'allée principale. Nos parents ne sont pas morts pour rien, il faut que la République revienne, il faut que la République revienne. Mais c'était un risque qu'il prenait, lui, Gambetta. Puisqu'on sait tous, en 1870, il y avait l'armée prussienne qui était au bord de Paris, qui attendait juste un moment pour envahir. Et il le savait très bien. C'est pourquoi tout de suite il s'est précipité à aller à Montmartre prendre la montgolfière pour aller à Tours organiser la résistance en recrutant les 600 000 personnes. Et depuis que lui, Gambetta, a proclamé la Troisième République, la République n'est plus jamais repartie. La Quatrième
vécu malheureusement avec cet épisode du régime de Vichy. La 5e, nous y sommes, et bientôt peut-être la 6e, qui sait. Donc la République est devenue stable, un régime stable. Mais la question qui est posée, si Gambetta n'avait pas pris ce risque de faire revenir la République, est-ce que nous serions encore en République? Raison pour laquelle les Républicains nous sont reconnaissants. Vous allez dans toutes les villes de France, place Gambetta, métro Gambetta, boulevard Gambetta, rue Gambetta, Gambetta, Gambetta. Et ici, c'est lui qui accueille les grands hommes dans la crypte du Panthéon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous avons dit 45 minutes, là j'ai débordé de 5 minutes. En tout cas, excusez-moi. Au revoir. Merci beaucoup. Donc vous prenez les petits escaliers que vous y êtes. Donc voilà, c'est par là. Merci, monsieur, dame. Au revoir. Bravo na mascotte de Catalas, moi na mon tikil, mutunanga donc sengo mingi donc ba Congola boye bazali belé, mais ba mona na raté il faut vraiment ba Congola boye donc mascotte azape na ba boule ka songa na ba mboka sala ba makambe belé pour amonike mboka ezali kokende malamu donc vraiment mascotte de Catalas et sengo mingi et c'est pesi penza et sengo congolais asala ka musala oyo ba betele maboko bomoni bino moko donc tozongi lisusu na makamba kabun pour donc to comme vers la fin parce qu'il fallait kaka na beta c'était to mesana na langage wana kabunda za suna bisote azali politicien ako kosela ka biso makambo ako ndimaka jamais biso tant que azaka na boloko tozo pesa ye matière tozo fulaye donc azo bimaka ka victime na yebisi bino bato ebele basala ba contre état bazali banda ba fa kwa kutu bazali banda mama tata mpone bazali banda bato mususu boyebi otoko tanga ba kombote ba yiba balikonda bazongsa balikonda te bazali banda. Donc Kabunda bimika première sortie na beko to kangé d'Otozobanga parce que Kabunda c'est l'autre côté devant Fati Béton batika eli banda tchali ba to mo ndé to liaye penza malam donc so to kangaye tozo kangaye donc parce que Lobaki parce que le juissait parce que Lobaki ceux qui donc gouvernement na biso na président na biso azo ça le gouvernement ya samalukonde de deux na Fati Béton après donc le 9e G il y a francophonie à ça le côté mais il faut être vraiment que monter mamabe ou bien ndoki pour le bandengwana ba congolais ba comprendre bato mututu o aza président mutaboul o kabunda zo le baké azo ça ba congolais ba voter Félix Antoine Tshisekedi bon on va voter nan ba ko voter nan ba voter congolais lingi sou bajete congolais le ko amonia lingi sou bajete donc mutuku toi o yazo linga chaneli baya pour na élection présidentielle atika. Parce que donc Félix a lia batunyo surtout. Émission le na ngai kaka donc na beta c'était pour na situation oya Kabund. Boyebi ngai na changer la langage té. Ngana za objectif na loba déjà dès le départ que donc ba kaka donc Kabund ngana ba Kabund ba kangayete ba tike libanda. Aloba o nyo surtout ko ba yeba na mutu na bino ke Kabund azo kosela biso makambo. Kabund ye moko juissait pas zaki na biso. Pourquoi azalaki na biso? Pourquoi tikaki dès le départ? Donc azolobaka na limna mona ki makambezo ke ne bien te. Ngai idolo ya papa ti donc ya leki idolo ya papa Tshisekedi ko leka Félix Antoine Tshisekedi mwana na yemo azalaki na ibanda kala. Donc ya l'équipe Félix Antoine Tshisekedi na idolo ya papa Etienne Tshisekedi. Ah tala botika Kabund justice bimisa Kabund libanda. Aya azana kata terrain. Atika robima victime atika roba bilobela donc so ravandi kuna to PC matière abima libanda ko sala ke le côté Tchijengo Félix Antoine Tshisekedi Fati Béton ko lia batunyo surtout ya on fallait na beta c'était na ko tika makambo te donc to komina suka émission na biso ya lelo donc na lobaka je vous laisse le soin donc tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude so to komina suka base to tika yangote base vraiment il faut respect to bandara toujours honorable Jean Moutala na Londres honorable Jean Moutala merci surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Kati Espagne Beloti Mavungu vrai chegi na ndenga mukete Beloti Mavungu merci na surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi Maria la beauté naturelle Marie la beauté naturelle, merci Nandieu surtout au salaire rapport na 5 minutes avec ses engagements. Souhaite aux alliés copier ça. Igwe chef béton armé, merci Nandieu surtout au salaire rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc maman Nabiso Thérèse Kamani, merci Nandieu surtout au salaire rapport na 5 minutes avec ses engagements. Alors là tous alliés copier ça mbote na petite sœur propre. Donc Poutou de Yalo merci Nandieu surtout au salaire rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Chai mukenge chai wa balengela mon voisin. Chai mukenge chai wa balengela na maman Nabiso Chala merci Nandieu surtout au salaire rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Dieu dokumbi master nanga ya coupé
Dieu de Kumbi na Paris, Obiga Idolo Ndeto Solaki, merci, Nanyo Sotou, au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Pessa, la mamie à Mbambote Ebele, donc vraiment, na Sepeli, merci, na coup de fil na yo, Nanyo Sotou, au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Totikali toujours na Kati à Paris, pour na repessa Sandra Njoka. Sandra Njoka, petite sœur propre, na Kati à Paris, merci, na Nanyo Sotou, au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Totikali toujours na Panama pour na repesa Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, c'est très très propre. Fifi Filofaria, merci Nanyo Sotou au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jean-Marie Chibangu, merci Nanyo Sotou au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Doudou Swami, Doudou les petits frères propres de Wana Penza Bureau, petit frère propre, Doudou Swami, Doudou les. Merci vraiment, Nanyo Soto, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na Dokotolo, Nabiso, Jean-Paul Djamba Kaoudi, merci na émission na Parlons Santé, et puis na Nanyo Soto, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Donc nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas en